Bien frères et sœurs, vous qui êtes connectés dans le monde entier, soyez salués fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons la possibilité par Internet de et d'écouter ainsi la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants de ce que dans le monde entier, vous êtes écoutés et connectés. Nous sommes reconnaissants. Son serviteur est fortifié et qui nous annoncera la parole de Dieu. Nous voulons comme introduction lire une parole dans Romains, chapitre 8, verset 19 jusqu'au verset 25. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation car la création a été soumise à la vanité, non mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, na corruption pour avoir part à la liberté de la gloire de la Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création et souffre les douleurs de l'enfant. Et ce n'est pas elle seulement, mais kaka création ya ngomorote na biso pe ba oyo toza na ndanga ya esprit to kozela la rédemption de notre corps adopté car ce n'est na rédemption nzoto na biso en espérance que nous sommes sauvés. Na ndenge elika na biso nde tozali sauvé na ndenge elika nde tozali sauvé yango tokoki koespere lisusu yango tozo espere makambo tomoni te tokolika yango tokozela yango na ekingia. Bandeko basi bandeko mibali. C'est ce que nous voulons faire dans ce temps. Persévérer. To persévérer. Rester attaché. To tika kokangana. À ce que nous avons entendu. Na o nyoso yoka. Que le monde a une pause. Ekotala te mokili mobimba. Tout est dans l'arrêt. Mokili mobimba nyoso na pause na telemi. Reconnaissons le Seigneur. Tozo yeba ete. C'est ce que le psaume 91. Psaume 91 qui nous est promis que elobi ete garde, protégera, Nzambe akobatela biso akopesa biso makasi. Ainsi nous voulons, bien-aimés frères et sœurs, na yango tolingi bandeko basi na bandeko mibali to persévérer lokola totangi yango sika. C'est aussi pour nous. Eza pe pona biso. Pause dans eza pe pona biso pause tozwi. Nous avons la possibilité de nous recueillir. Ya komona te toki koserecueillir lisusu kotala suli banaye koméditer yango lisusu. Nous remercions le Seigneur de ce que il nous yango toza kotondo Nzambe po apesi biso bilei oyo ya mobimba bilei oyo ya mokolo nyonso akonourrir biso na yango. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Toza na nyonso toza nango posa. Et ce qui nous manque c'est contact personnel. Contact ya biso contact ya bamoko na bamosusu. Nous sommes convaincus que tozali na kondima ete nous pourrons de nouveau nous revoir. Vraiment tokoki kokuta lisusu pe tosangana lisusu. Prions ensemble. Tobondela biso banso. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as dit. Kolo toza kotondo botondi vraiment sosali pona biso pona liloba. De ce que tu nous gardes. Totondi botondi po kobatela biso ko protéger biso. Tu nous bénis tous les jours. Okopambola biso mokolo nyonso. Tu nous réveilles. Accorde-nous ta paix. Pesa biso kimia na yo. Pesa biso mapamboli na yo. Nyoso. Pesa biso. Biso persévérer. Ndenge toyoki yango na likomi. Pesa biso. Biso persévérer na liloba moko na moko. Seigneur, nous espérons tel que nous l'avons lu. Kolo toko espérer lokola toyoki totangi. Et nous restons attachés à ta parole. Et nous attendons avec persévérance. Na persévérance.
a promis ta parole. lokola yo promete biso na bana yo pesa makasi na mosali na yo na nzoto pe na molimo po ete liloba na yo eya na ndenge malamu motindo ete nzambe ozala na biso elongo pambola bandeko mokili mobimba bikisa pesa kimia pesa nyonso tozala yango posa mpo na yango toza na reconnaissance epai na yo amen yo wana nde libondeli na biso Amen. amen amen Très fraternellement, cordialement, je voudrais na bondeko nyonso na bolingo nyonso tolobi ete topesa bino mbote nous venons d'entendre touti koyoka une parole liloba moko merveilleuse kitoko mingi de Romains, liloba ya romain le chapitre 8. na chapitre 8 na ye Le frère Scherer frère chere ndeko chere atangi yango et nous avons remarqué mpe biso tomoni ete où l'importance est mise. tomoni importance oyo ezali na kati na mokanda Toute la création création mobimba attend. Et nous ekozelaka attendons aussi. biso mpe tokozela Mais kasi avant liboso d'entrer dans ces thèmes, liboso kokota na kati ya likambo oyo exprimer tolingi ce que kolakisa oyo toza nango na motema nous sommes réellement tozali à la mpenza fin na de la fin des suka temps, ya suka ya arrivé à la ntango fin de la fin des temps. tokomi na suka ya ntango Le dernier message sango ya a suka atteint les extrémités ekomi mokili mobimba de esili la mokili terre. mobimba Et nous pouvons yango tokoki koloba ete nos frères et sœurs bandeko na biso mibali mpe bandeko na biso basi oyo ya mboka ya Suisse ont la contribution principale bango kuna baza na contribution oyo à l'annonce de la bango parole baza na de Dieu. contribution Le Seigneur a mpona accordé ntina aussi sango oyo les etambola frères et les sœurs bandeko mibali bandeko basi ont une pleine part bango mpe baza na part monene na kati ya likambo oyo ainsi que de ces trois pays yango na nzela bamboka misato oyo soutenir tokoki kosimba mosala ya nzambe et faire en sorte kosala motindo ete nous avons pu soutenir l'œuvre de Dieu et faire en tosimba sorte mosala oyo lisusu tosala motindo ete na mikolo oyo ba 55 dernières années oyo eleki le message merveilleux message oyo ya de la kitoko parole mingi ya liloba dans le oyo monde entier etambola na a mokili été mobimba porté. etamboli mokili mobimba Et quand ensuite je reçois des soki appels nazo koyoka baapele ezoyela ngai ya bandeko de la mibali Suisse, ya basuisse de l'Autriche, ya autriche de l'Allemagne, ya allemagne me disent bayo koyebisa ngai ete est-ce que okoki kobanza lisusu comment est-ce qu'en 1900 okoki kobanza lisusu ndenge nini na 68 1970 71 et 71, pardon. 71 Ici, il y a des réunions. ndenge nini bareunion ezalaki awa Cela me réjouit ezopesa ngai esengo ntango nazokanisa boye que tous ceux qui, dès le commencement, bao nyonso uta ebandeli bazalaki na biso elongo après tant d'années, nsima bambula ebele sont koleka encore là baza lisusu wana et sont restés batikali fidèle venons toya à na la parole de toya na Romains. likambo ya romain chapitre 8 Toute la création soupire création mobimba et ekoningana kozela biso mpe lokola car biso mpe lokola nous voulons tolingi mpe sortir de ce corps, tobima na nzoto oyo sortir de la mortalité, tobima na liwa passer à mpo tokɔta l'immortalité na kozanga liwa et de na ntina ete passer à l'immortalité. tokɔta na oyo kozanga liwa En ce qui concerne le temps dans lequel nous sommes mpo na arrivés, kotala ntango biso tokomeli tout semble nyonso dérailler. eza lokola Le changement climatique, le réchauffement de la terre, changement ya baclimat ndenge mpe moto mpo na nzoto na mabele bacatastrophe nyonso tokomona dans le monde entier, oyo ezosalama mokili mobimba quotidiennement, oyo ekosimba biso mokolo na mokolo quand nous le voulons, ntango dans tokotala chaque heure,
tokotala makambo oyo toza na sango nyonso tokotala mayema koleka na mokili mobimba ezala en Australie ezala na Suède ezala na Californie ezala na Israël bisika nyonso oyo makambo moko ekoleka basango ekokomela biso mokolo nyonso na ntango nyonso. Et nous remarquons quels efforts sont faits aussi en ce qui concerne le CO2 la chose pour contrôler les cambo. Et a annoncé à l'avance déjà ma commune lobaki avant dans le prophète Esaïe a fait lobaki au chapitre 30 na chapitre 30 26 dans ce temps alobaki quand le Seigneur tango nkolo préparera le dégât ako préparer des dégâts à peuple ya Israël le soleil brillera moi oyo eko briller mbala sambo susu makasi mbala sambo susu makasi et puis douleur kozala passe 7 fois alors ndenge ko empêcher yango la terre va toujours plus se réchauffer. Mabele kotala tango nyonso konyangona totala par sa grâce à faire maenzamba sai na ngolo na ye durant toutes ces années na bambula nyonso eleki kaka te que Israël rassemblé yango esangani comme dans lokola na Esaïe 14 verset 1 cela est écrit kone komami encore une fois mbala moko lisusu choisirait Israël na kopona su Israël et je les rétablirai ye na kozongisa bango na mboko ya bango. Esaïe 14 verset 1 nous vivons réellement dans ce temps tokotala tango nyonso tokobika na tango oyo baprophétie nyonso makomi nyonso wana ekokokisama mpona Israël na oyo ya bamabota na kati l'église ya nzambe oyo na solo nzambe oyo na bomoi nzambe oyo na nguya makambo nyonso ekokokisama baprophétie nyonso ya Biblia na ntango na biso. Et nous remercions yango tokotondo nzambe pour sa sainte mpona komona et précieuse parole liloba na ye lisantu mpe précieuse mpe na message oyo ya ntango oyo biso tokokumba et duquel nous croyons message oyo biso tokondima c'est le dernier appel tokondima te eza ebengeli ya suka qui est adressé à ya suka ebengeli ya suka ezali na mokili mobimba baoyo nyonso bana matoyi ya koyoka bayoka yango na kozanga kokota na detail makambo oyo yango tolingi koloba ete ndeko Branham na bavision mitano mamono sambo oyo amonaki na année 33 mamono sambo oyo amonaki bavision sambo amonaki ete les États-Unis une vice-présidente mwasi ya kokota bokonzi mwasi ya kozala vice-président des États-Unis vice-président des États-Unis elle deviendra mwasi yango suka kokoma président l'église romaine pe église oyo ya Roma aux États-Unis mpona na Amerika continuera à exercer ekokoba kosala mosala yango son pouvoir ekokoba kosala misala na ye dans le passé totali na makambo elekaki toyebi ete ce qui s'est passé avec l'Espagne toyebi bayebanekaki na mboka na Espagne na mboka na Portugal nous savons ce qui toyebi ete ekoleka lelo na Amérique ya Sud tout cela a été nyonso wana ezalaki contrôlé na Espagne pe Portugal nyonso wana ezalaki contrôlé occupé na bapopulation ya kuna
pays de l'Amérique du la Sud population ya mboko ya Amérique du Sud et comme Amérique les latine États-Unis et le Canada États-Unis et Canada sont bango wana na ndenge ya réveil na bango des réunions de réveil na ba réunion ya réveil na bango exister tels qu'ils sont aujourd'hui, mais aussi même bazali lokola kaka bazali lelo de la Grande-Bretagne, ata Grande-Bretagne Ménonites, ata ba Mennonite ya Allemagne même de Krefeld, ata boya Krefeld ba en Krefeld Philadelphie, na Philadelphie ils sont allés là-bas. bango banso C'était bakendeki des kuna réunions de réveil. bakende kosala ba réunion ya kolamuka Que ce soit aux ba Pays-Bas, réunion ata na mboka na Pays-Bas ata na et Suède de ces pays, et na bamboka wana protestant de ces réveils, na ba réveil wana bolamuki wana sont allés en Amérique. bato bakendeki ti na mboka na Amérique du Nord na Amérique na États-Unis pe Canada Et si, comme moi en tant que missionnaire, yango nga lokola j'ai missionnaire visité tout et connais tous les pays de natambolaki l'Amérique du kuna Sud pene bamboka et nyonso ya Amérique du aussi Sud du Nord, pe Amérique du Nord bien, nayebi on yango voit malamu vraiment la grande différence namoni badiférence entre le monene Sud kotala et le différence Nord de kati ya l'Amérique. nord na sud ya Amérique Mais kasi notre devoir mosala na biso n'est pas de parler de l'histoire, mosala na biso eza koloba mpona ntina histoire te mayema alekaki te de mentionnons ces choses, to koloba makambo oyo de mentionner ces choses que des frères qui croient to koloba makambo mpona bandeko bakondima sango ya frère ont Branham demandé que je puisse batunaki basengaki ete courtement mentionner cela. na Nous voyons mokuse par nyonso nalakisa Joe biloko oyo Biden est le nouveau président. Joe Biden nde président ya sika États-Unis. na mboka États-Unis Nous voyons tomoni ete qui est la tomoni ete vice-présidente na ye qui est la nani azali vice-présidente et comment est-ce que ça va tomoni lolenge nini passer ekosuka de toutes les manières. Nous na nyonso pouvons wana dire tolobi que ete nous sommes à la fin tozali na suka de la fin ya des suka ya temps batango et les dernières choses sont en train biloko ya de suka suka ekokokisamaka doit être manso placé sous une tête. ezala na se ya mutu moko Et le gouvernement mondial doit gouvernement mondial venir. efo Tout eya doit être maye manso ezala contrôlé na gouvernement central mondial le nouvel ordre mondial. nouvel ordre mondial Et ekonza quand nyonso maintenant nous pensons au corona, so tokanisi ce corona virus virus oyo est simplement ezali eloko oyo ezali terrible et, ravage toutes les nations. esali ravage na bamboka nyonso Les races sont mabota emportées. barasi ya bato ezali Et emporte le désespoir, mpe espoir oyo etikali na bato et il y a toujours plus d'hommes qui meurent bato ebele bakokufa et ils n'ont pas de solution. solution ezomonana te Et les solutions se font attendre en ce qui basolution concerne ekozelama les vaccins. mpona ntina na Quelle vaccin en sera la conséquence? Personne encore le sait. baconséquence na yango nani toyebi te motu moko nano La ayebi te conséquence. moko ayebi Personne nano te encore le sait. conséquence na yango Mais nous savons que Mais toyebi ete quand s'accomplissent. baprophétie biliki ekokokisama na miso na biso Et c'est ainsi que na yango notre Seigneur, mpona que nkolo na ce biso soit dans Matthieu 24, ezala na kati na Matthieu 24 dans Marc 13, ezala Matthieu 13 Marc 13 Luc ezala Luc 21 il a parlé bisika nyonso wana alobi mpona suka na ntango que nous voyons que toutes ces yango choses tokomona ete makambo nyonso wana ekokokisama aussi yango mpe peste. Le Seigneur peste l'a prédit. bapeste nyonso nzambe alobaki yango déjà prévoyaki yango est connu de tous. lelo eyebani na motu nyonso Employé dans le langage. lelo Et les peuples na balangage na biso toyebi yango ravagés par cela. peuple nyonso azali ravage na eloko oyo Notre sauveur et rédempteur. mais rédempteur na biso mpe sauveur na biso alobaki ete Quand vous alobi ete na ntango wana ntango bongona makambo oyo ekosalema redressez-vous, botelema vos têtes, botombola mito na bino vous savez mpo boyebi ete votre rédemption lisiko na bino ekomi pene et tous ebonso respectons
la basi sainte et précieuse basi parole. bakotosa liloba oyo Et nous sommes ya santu reconnaissants toyai reconnaissant que na oyo nous avons la Bible. toza na Bible Et le Nouveau Ancien et Testament. Nouveau Testament Que depuis le commencement des temps uta ebandeli na jusqu'à ntango la fin des temps, ntina suka batango tout le déroulement nyonso ekoleka a déjà été à l'avance. nyonso ekoleka déjà Les événements du monde. esi elobama Et que kala jusqu'à même na baévénement nyonso ya mokili et la ntina nouvelle terre. mokili ya sika mpe mabele ya sika Ce likolo ya saint sika livre esi ekomamaki nyonso na kati ya mokanda esantu oyo annoncé et nyonso ezalaki annonce na kati ya mokanda oyo ekomama déjà avant pour Dieu. biso mpo na nzambe Que maintenant mpo na nzambe ezali ete mpo na lelo oyo sikawa ezalaka teke tokosupiri biso na nature mobimba et disons, tokoloba ete mais pensons tokanisa aux forêts qui brûlent, tokanisa bazamba ekotumbama aux incendies, totala baincendie ekosalema au bazamba réchauffement de la terre. réchauffement ya mabele Tout change. nyonso Dans ekobongwana l'agriculture, nyonso ekochange na agriculture ils cherchent des solutions bakoluka basolution et ils essayent plusieurs choses pour voir si ça réussit. bakoluka babiloko ebele mpo batala soki ekosimba te Que ce soit dans l'économie ou bien eza na économie eza na agriculture que le frère Chéret a lu, kaka parole oyo ndeko sherere atangi elle est à 100% liloba oyo ezali ya la parole 100% adéquate likambo pour esengeli cette réunion d'aujourd'hui. mpo na réunion ya lelo La création soupire. mokili mobimba création mobimba ekosupire Elle désire. ekoluka Elle soupire. ekoluka mpasi Est affranchie de la servitude. De la ekolongwa corruption, elongwa na pasi oyo ya makambo oyo ya pasi ya corruption oyo à la liberté pour po ete ezwa liberté dans l'état qui existait ezonga avant na lolenge ezalaki liboso ya shite ya mutu que nous aussi en tant biso que mpe lokola croyants, bakroya bandimi nous pouvons dire et tokoki koloba ete tokoki konfese que ete nous soupirons tokoyoka mpe pasi oyo wana ce corps tokopoka pasi na nzoto oyo que, en tant que remarque, lokola remarque sûrement aussi le mentionner, tolingi koloba eloko oyo si quand on atteint l'âge de soki 86 ans okomi na mbula 86 et que et pendant 87 ans, quand 87 on a 87 ans, soki tokomi na 87 ans 2-3 ans pour etikali avoir 90 ans, 3 ans mpo okokisa 90 ans ma vie, j'ai été dans le... eke bomoi nanga mobimba nazali na mosala ya nzambe J'ai prié, naza kobondela j'ai naza écrit, kotanga j'ai naza prêché, kokoma j'ai voyagé. naza kovoyage Que le Seigneur soit remercié pour nzambe cela. Je suis en akumisama bonne santé. azala remercie mpona nyonso wana tinga na sante malamu Je suis seulement un peu, mais j'ai un peu pris seulement un peu de l'âge. nazwi Et nde mbula je ekoli suis nakoli faible corporellement. nalembi na nzoto La même puissance, mais puissance mpe moko wana par la grâce de Dieu, na est ngolo ya là. nzambe eza kaka Et la wana parole de Dieu, liloba nzambe elle produit l'effet pour lequel ezokosala efe elle mpo est nini envoyée. etindamaki Dans 1 Thessaloniciens, na mokanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18, na verset 18 elobi nous pouvons ici le lire. tokoki kotanga Rendez grâce, bozokisa matondi na nyonso car c'est à votre égard po ete na ntina na la bino volonté de Dieu en Jésus-Christ. nde volonté ya nzambe na yesu kristu Rendez grâce à bino bozokisa matondi en toutes na choses, maemanso car c'est à votre égard po la ete volonté na de ntina na bino nde volonté ya nzambe na kati na yesu kristu bandeko basi bandeko mibali Rendons grâce à Dieu aussi tozongisa matondi na nkolo cette situation dans laquelle nous sommes. mpona situation tokomi nango lelo Dirons, ata lokola tokoka remercions le pasi Seigneur toremercie nkolo que totondo ye c'est très rapproché po ete dans lequel ntango n'est-ce pas, epusani il changera nos ntango corps. epusani oyo ya kobongola banzoto na biso oyo Parole liloba oyo de liloba ya nzambe Corinthiens, na 1 Corinthiens le chapitre 4. chapitre 4 J'aimerais lire nalingi kotanga 2 Corinthiens, chapitre
4, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 13. verset 13. Weil wir denselben Geist des Glaubens Et comme nous avons le même esprit de foi, Lokola tozana molimo moko ya kondima. et comme nous avons le même Lokola tozana molimo moko ya kondima. de foi, Lokola tozana kondima molimo moko wana. ja was ist oui, qu'est-ce que c'est ça? Elingi koloba nini? L'esprit Molimo de ya la foi. ya kondima. Posséder l'esprit de la foi Kozala na molimo ya kondima. Elingi koloba nini? qui Wort der est donc selon Kokokana na liloba ya Nzambe. Koloba na likambo elobami awa. c'est pourquoi Pona yango j'ai parlé. nandimi yango tina na Nous lobi. aussi Biso pe lokola croyons tondimi et c'est pour cela que nous na yango ne parlons tokoloba. ein urgewaltiges, une parole Liloba moko puissante. ya nguya. ob ich in den C'est über 8 dans les plus de Yango 8000 prédications kotala ba 8000 prédications j'ai déjà oyo ngai parlé de nalobi ce texte. naloba deja makambo ya J'ai déjà mokanda précisé oyo le texte. nasi naloba deja mpona ntina makomi oyo Simplement, pamba te ezali kitoko mingi et comme nous avons elokola biso tozali na Geist des Glaubens le même esprit toza na esprit moko wana molimo moko wana l'esprit de la foi en allemand. molimo moko wana ya kondima na allemand kondima Seulement un amen à haute voix. toloba meni ya makasi La foi ein kondima Geschenk Gottes. est un don de Dieu. ezali likambo na Nzambe. La foi, Kondima elle est ezali en nous na kati na biso vivifiée par l'Esprit de Dieu. C'est pas une epesameli réflexion bomoi dans vivant notre intelligence humaine. eza makambo kotala na makanisi na bito mayele na Mais biso c'est la te révélation mais ezali révélation par mobimba le Saint-Esprit. révélation ya nzela molimo santu Simplement précis. kaka eloko ya mutuya Et comme nous elokola avons lokola tozala na yango le même esprit lokola tozala na esprit moko wana de foi, esprit moko ya kondima selon la parole de l'Écriture, lokola liloba elobi na qui est biso exprimée dans cette parole de l'Écriture, lokola elobami awa na kati ya makomi oyo transmise oyo etalemi par biso la parole, les Écritures, qui maloba était ce que makomi Dieu a utilisé maye nzambe pour ataleli écrire oyo akomeli biso makambo oyo la même foi qui était Kondima exprimée moko wana, dans cette parole des oyo ezali exprimé hommes awa, qui s'étaient tenus sous l'inspiration du yango esalemi na inspiration ya saint esprit Dieu. konnte gesagt Il yango pouvait être dit yakoki kolobama ete que den Geist kolobama ete ils ont bazali na esprit la foi esprit ya kondima dans la parole de esprit ya Dieu kondima na liloba qu'ils ont nzambe révélé. liloba nzambe oyo efungwani Ils avaient l'esprit de la foi. Parce que esprit ya foi l'esprit de oyo Dieu efungwani conduit biso toujours dans toute la vérité. molimo na nzambe ekambaka na Et kati na c'est pour cette solo raison qu'il est écrit na ici, ntina ye ekomami ete Wort der Schrift. qui est exprimé dans cette parole de ki l'Écriture. yango ekomami elobami na kati ya mokanda oyo Im Neuen Testament Dans le Nouveau Testament na kati na nouveau testament est appelé la parole de l'Écriture. nyonso ebengami La parole liloba de ya l'Écriture. likomi Dieu nous a transmis nzambe par écrit atindi biso na nzela na makomi dit maye nyonso ye alobaki c'est ce qu'il a révélé à maye ses manso ye prophètes et à afongoli ses serviteurs. akomi yango biso na Il a makomi annoncé atiki biso yango na makomi selon kokokana ce qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. na oyo ekomami na likanisi oyo ezali awa Dans cette parole d'Écriture, Na parole il y a oyo l'esprit ekomami de la awa. foi dedans. Na- J'ai nzela cru. kondima. C'est pourquoi j'ai parlé. nandimaki yango na Les lobi hommes de Dieu bato na nzambe ont cru ce que Dieu leur disait. bandimaki nyonso nzambe ayebisaki bango oyo nyonso bifongwami nzambe aza Leur kopesa avait bango été accordé bofongwami liloba oyo nzambe aza par kopesa bango par la grâce de Dieu. nyonso na nzela ya saint De la esprit même manière, ngolu na les Nzambe, frères et sœurs, bandeko basi bandeko c'est mibali encore aujourd'hui, lilelo avec lisusu nous. wenn wir ndenge moko mpo na biso über den Glauben Si nous allgemein parlons de la foi en général, soki tokoloba mpo na ntina ya kondima na lolenge ya bato nyonso dans toutes les églises na balosambo nyonso na masambo nyonso chrétiennes et confessions, il est oyo écrit chrétienne mpe mosusu wana et tous bango ont banso leur
confession de foi, bazana lolenge na bango kondimela de foi, bana lolenge na matera na bango pona kondima et on peut constater. Nous ko croyons. monete Et ensuite, il y a un biso to paragraphe kondima qui ete appelle ceux qui croient. Ceux qui pona bango ba écoutent kondima dans cette ko ba communauté. kondima Mais aujourd'hui, kasi lelo si vous soki oyoki mongongo na ye nous voulons demander à Dieu tolingi kotuna na nzambe que nous ne puissions pas seulement avoir une foi, me tozala kaka na kondima te kondima oyo te il s'agit me que tesengeli na nous biso puissions croire tondima en mpenza accord avec la parole, kokoka na makomi emporter tondima kokoka na makomi en accord avec la parole de l'Écriture. kondima na biso ekoka na makomi Seulement celui qui est en accord avec la kaka parole oyo ezali na de makomi l'Écriture, makomi oyo ezali awa qui peut être en accord, oyo wana nde aza na accord na nzambe et c'est seulement celui qui est accordé avec la parole. moto oyo wana akangami na liloba nzambe ye wana nde aza na accord na nzambe Ces personnes-là qui ont la kaka motu wana nde bana na nzambe foi. esprit ya foi yango wana ntango tobi bato na esprit Que particulièrement l'apôtre Paul lokola apôtre Paul dans 1 Corinthiens na 1 Corinthiens au chapitre 12, na chapitre 12 alobi ainsi aussi au chapitre 14, mpe na chapitre 14 1 Corinthiens 14 écrit, alobi Paul il y a akomi des alobi dons de l'esprit. eza na makambo ya molimo Dons de l'esprit eza na makambo ya molimo libwa sont énumérés. eya libwa Et nyonso la atangama grâce que Dieu nous mpe a ngolo accordée, nzambe asali biso ezali ete de asali biso ngolo vivre et ya kobika d'accepter de mpe voir kondima et d'accepter que Dieu dans notre temps kondima ete nzambe na ntango oyo na biso a envoyé un atindi biso sango atindi biso nous ramener messager à Dieu, po te azongisa biso na à la nzambe parole, azongisa biso na liloba ya nzambe l'Écriture, azongisa biso na makomi pour que ce ne soit pas seulement que po te nous ayons une foi quelconque, tozala na kondima kaka ya pambapamba te mais l'esprit, la me foi esprit na biso que produit l'esprit de Dieu. kondima na biso euta na oyo esprit ya nzambe ekoproduire kokroire mayema makomami De l'écriture, l'esprit kondima ya makomi comme Paul pouvait dire ici, Paul a puisque lobby. nous avons l'esprit de foi, lokola toza na esprit ya l'esprit foi de la foi, lokola toza na esprit ya foi ya exprimé dans la kondima parole de l'écriture. na kati ya makomi oyo ekomami awa Mais l'importance, kotia c'est mokolo pour cette to raison que nous parlons aussi, tondimi yango pas tokoloba de nous-mêmes, biso moko te na biso moko te mais par le même Saint-Esprit. kaka na saint par esprit lequel moko wana les hommes de Dieu ont été oyo bato na poussés nzambe bapusamaki à transmettre po te la parole de Dieu. batandela biso C'est yango que de la même manière, kaka na lolenge yango wana nous parlons. biso mpe tokoloba Que cette pensée likanisi oyo puisse nous toucher le cœur. esimba mitema na biso Et que nous banso puissions, dans la toyeba prière, toyeba na nzela na kobondela bien-aimé na Seigneur, nzela libondeli ete nkolo je voudrais avoir la foi nalingi kozala na kondima est exprimée dans les Écritures, kondima oyo ezali na kati na makomi selon la parole de l'Écriture. kondima na lolenge makomi elobi Le l'a dit. Il disait, balobi celui qui croit baoyo bandimi comme le dit les Écritures. baoyo bandimi lokola makomi elobi Jean 7, verset 38. okanda na Jean 7 verset 38 le fleuve Et tous, Amen. tous bayebanso doivent sortir de leurs différentes directions de bato foi. banso balongwa na badifférente direction oyo balandi Nous sommes appelés à sortir bato nyonso balongwa na banzela balandi wana à être reconduits à Dieu bazonga na en nzambe croyant seulement comme bandima kaka ndenge makomi elobi Maintenant, c'est le temps de la décision. ntango eza ntango ya décision Et de recevoir koyeba ce que Dieu, par sa grâce, kozwa oyo nzambe akopesa biso nous a donné. C'est le kozwa message oyo de kaka apesi biso na ngolu na ye dit les Écritures. message ya lelo ezali ke kondima kaka ndenge ekomami Pouvoir mentionner nalingi naloba lisusu notre bien-aimé frère ndeko na William biso William Branham Branham, réellement, ya solosolo comme mpenza Moïse, lokola Moïse lokola Eli comme Paul, lokola Paul comme tous les serviteurs, lokola bao nyonso wana comme Jean-Baptiste, lokola Jean-Baptiste avait azalaki un mandat direct, na mandat un direct. ordre direct. un ordre direct azali na ordre direct Et déjà le 11 juin, na 11 juin 1933 lors d'un baptême, na ntango akobatize bato na mai ya oyo de cette nuée surnaturelle, amonaki une voix s'est adressée niyo eyaki à lui wana en retentissant. mpe mongongo egangaki elobi Jean-Baptiste lokola a Jean-Baptiste été envoyé atindamaki
lokola précurseur la première venue du ya boye liboso ya ekolo que tu seras envoyé yo avec otindami na message moko qui sera na sango moko précurseur ekozala précurseur ya boye ya mibale ya nkolo qui précédera le retour de Christ. Et comme par la yango nde koya par la liboso te grâce nkolo de aya Dieu, j'ai yango na nzela ya ngolo na nzambe pendant 10 ans cet mbula homme de Dieu zomi mobimba nayebaki mosali na nzambe oyo était dans ses réunions. nazalaki na bareunion na ye Moi-même, de quelle manière namonaki ngai moko ndenge nzambe aza kosala naturelle na ndenge ya kokamwisa et à ndenge nzambe aza kosala mpe eza kopambola après son retour, après son décès, kozonga nde na ndako c'est ainsi que le Seigneur a conduit les choses. nsima ya wana Ensuite, nzambe asali ete eu la grâce, ngai nazwi mokumba oyo n'est-ce pas, d'apporter ce ya kozwa sango oyo message sango oyo des saints ya écritures, santu de la parole yo de ya Dieu, makomi avec les enseignements makambo oyo matangi mio ya originaux natambola na yango sur le souper du Seigneur, le baptême d'eau, ezala elambo ezala baptême ezala divinité ya nzambe nyonso wana qu'aujourd'hui, lors de cette réunion, je dois le dire, lelo nakoki koloba yango na réunion oyo ce que Paul ici l'a dit. Paul alobaki yango awa Ici, awa mpe nakoki koloba me placer dans cette parole. nakoki mitia na liloba oyo Paul alobaki Écoute, tous les frères, bandeko nyonso bayoka que vous ayez un accord total bozala à la ntango parole de Dieu. nyonso na boyokani liloba ya nzambe Et vous retrouvez dans la parole, bomimona na kati ya liloba ya dans nzambe la parole de Dieu, particulièrement tous les frères, bandeko nyonso oyo bakosala mosala na nzambe que tous les frères bandeko nyonso bakosala mosala na nzambe sikawa prêchent la parole boteya liloba qui se réfère à Dieu, à la Bible. Et à boteya liloba oyo ekozongisa biso na biblia ekozongisa biso na nzambe boteya liloba mosusu te prêcher en lisant les saintes écritures. boteya kaka kotanga makomi Que partout l'esprit bipai nyonso molimo ya nzambe ekita likolo na bango bango banso sincèrement, bango banso honnêtement, na ndenge ya solo tout cela soit ordonné à sa place. nyonso Que cette etiama na molongo parole de liloba l'apôtre oyo Paul, qui avait un ya mandat apôtre Paul divin, oyo ezalaki na mandat divin tenait sous l'inspiration aza kotelema na se ya du inspiration Saint-Esprit. ya molimo santo Il puisse bango nyonso recevoir cette parole bayamba liloba oyo et que aussi avec eux cette parole. bango mpe soit lisusu l'accomplissement. liloba nyonso ezwa accomplissement na kati na bango 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens Et 4 comme verset nous 13 avons le même esprit, lokola toza na molimo moko ya kondima le même esprit de la foi, le même esprit. molimo moko ya Le kondima même esprit que les prophètes. molimo que les moko baprofete apôtres bazalaki nango na baapôtre molimo moko baprofete na baapôtre bazalaki nango Tous les frères dans le ministère doivent l'avoir. bandeko nyonso kati ministère na mosala oyo ifo bazala na yango Et ainsi, na bongo de cette manière, prêcher la parole de na Dieu. lolenge wana bakoki koteya liloba nzambe Dire, baloba ete après, baloba na suka ete j'ai cru ce que les saints écritures nandimaki oyo makomi ekoteya le message. yango nde nateyi message oyo ya L'apôtre solo Paul a mis l'importance là-dessus. ndeko paul atie La foi importance wana na kati que ya l'esprit kondima produit, kondima oyo molimo ekoproduire d'abord doit être là avant de pouvoir prêcher le message de Dieu. kondima no ifo ezala wana avant te oteya liloba Mes nzambe frères et sœurs, s'il vous plaît, bandeko basi bandeko recevez mibali ça de la main de Dieu. boyoka yango na maboko ya nzambe Ce texte botanga likomi oyo de manière répétée. botanga yango na kozongelaka Que vous puissiez botanga yango être placé dans bozala botiama na kati na solo oyo devant, bino mpe lokola vous puissiez dire Bino à pe votre boloba. congrégation, lire na baye boza na bango koyebisa bango ete congrégation. botangela bango boloba na losembo na bino ete Ceux qui vous écoutent, baye bakoyoka bino confirmez que vous avez rien bandima ete prêché, solo aucune interprétation, boteya eloko mosusu te boteya interprétation te boteya eloko lokuta te que boteyi kaka ce qui est écrit dans la mayema Bible, komami en na confirmant biblia les choses dans leur contexte. bobateli makambo nyonso na biblia eloko na eloko na esika na yango Ici, il est écrit, et comme nous avons le même esprit de foi, makomi elobi lokola toza na esprit moko molimo moko ya kondima
qui est exprimé dans cette oyo parole elakisami na kati na de Dieu, mokanda oyo écriture selon les Écritures. Donc c'est seulement quand c'est en accord avec les soki kaka likambo ngo eza ndenge moko elongomi na la makomi foi vient de l'Esprit de Dieu. C'est peut-être kondima ekoya na esprit ya nzambe dire avec yango mpo lingi koloba na autorité nyonso la parole liloba ya nzambe que vous ai prêché oyo ngai nateyi bino pas selon l'homme. na eza ndenge bomoto te Appris nazwi yango na bomoto te nazwi yango na moto te c'est pas nazwi yango révélation na nzela kofungwami Jésus-Christ que je l'ai reçu. na nzela ya révélation ya yesu Devait kristo écrire aux Galatiens. mpo akomi na bagalatie alobi Devait écrire aux Galatiens. alobi na bagalatie alobi Si quelqu'un vous prêche un soki nouveau moto so évangile ateyi bino évangile mosusu nous vous avons prêché, kokesala biso to koteya bino soit maudit moto wana alakelama mabe sous une malédiction. alakelama mabe moto wana Donc dans ce contexte-là, na lolenge wana c'est ce suivant. naloba bino eloko oyo Nous biso vivons à la fin du temps de la grâce. tokomi na ntango ya suka ntango ya grâce ekomi na suka s'accomplissent. makomi nyonso biblia ekokokisama baprofesi ekokokisama na israele tokomona ndenge makambo ekoleka kuna sont construits, sont faits tokomona ndenge makambo ezosalema sur les pays, vers les pays arabes. tokotala ndenge ekosalema na bapays arabe Que très bientôt, tokomona te sika kala mingi te comment est-ce que le contrat de paix tokoyoka contrat ya paix fait. oyo bakosinye La dernière nouvelle, c'est sango ya suka ezali ete que la mosquée Alaska, moshe alaska oyo ezali na jérusalem le sommet de la montagne, na montagne wana na ngomba wana moske wana place ezali par le grand homme là en Arabie Saoudite. homme wana na arabie Il y avait saoudite l'explication balobi ete que, en fait, cette mosquée Alaska moske wana alaska n'a pas sa place nango yango wana te sommet du temple à Jérusalem. place nango yango wana te na sommet ya temple 25 km éloigné de la Mecque. il faut Et à ekende ce 25 moment-là, km penepe na mek cela a été connu ntango bayebi likambo oyo et dit ntango lobamaki la boye mosquée de l'Alaska moske ya alaska sikoyo boye ebandi kosilangala nango sa renommée ebandi et kosilangala le contrat avec Jérusalem contrat na jérusalem ebandi Israël kosila sera possible pour que leur temple il faut soit que reconstruit. bazongela kotonga su temple Nous wana n'allons pas pouvoir venir à parler dans le détail de tolingi ces kokota choses. makambo wana na ntango oyo te Reconnaissant à Dieu, toyei rekonnaissant na nzambe en fait, kotala nous sommes ete informés, ya solo toyebi nos yeux sont ouverts. miso na biso efongwani Je peux encore une fois nakoki koloba lisusu ete ce que notre Seigneur mayema sokolo na biso alobaki aujourd'hui, alobi lelo soki okoyoka makambo na ye soki okoyoka mongongo na ye lelo n'endurcissez pas. kokanga motema te Et quand vous verrez ntango bokomona makambo oyo ekosalema s'accomplisse, ntango bokomona makambo ekosalema redressez-vous, botelema levez vos têtes. botombola mito na bino Vous savez, boyebi votre ete temps proche. lisiko na bino ekomi pene Répétons aussi encore cela. tozongela su likambo oyo Dieu le Seigneur nzambe a nkolo na accompli ses biso promesses. akokisi makambo oyo Il a envoyé son serviteur atindaki mosali na ye william branham dans notre temps atindaki na ntango na pour biso nous ramener mpo ete azongisa biso à la foi que seul l'Esprit na kondima oyo produit. esprit epesaka molimo epesaka C'est lui qui l'a produit. molimo nde ekopesa biso mofwa kondima wana ezali kondima oyo epesamaki na basantu mbala moko mpo na libela Bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. kondima oyo efandi likolo na fondement ya baapôtre na baprofete yesu ye moko libanga na biliko Cette foi, kondima oyo ce message saint sango malamu oyo dans ya le biblia monde entier. ezali se ntango nde mokili mobimba ngai nazwi ngolu ya kotambola nango koteya yango bisika Dans la nyonso nouvelle lettre circulaire na lete sikelo ya sukasuka de décembre, oyo ya décembre nous montrons tomonisi ete la carte du monde et, tous tomonisi les karte ya pays monde et les villes. na bamboka baville Le frère Franck babisiko ngai ndeko frank natambolaki a prêché la sainte kotambola koteya eloba oyo eloba sante parole oyo de Dieu, eloba lisante oyo valable éternellement. qui oyo ezali demeure valable éternellement. na libela libela
Et tous ceux qui sont et banso boya nzambe bayoki ba transmission bayoki makambo nyonso bayoki nyonso bateya nyonso ya poso bateyi nyonso bango banso baza na makoki ya kobenga a partir ya kuna batika badénomination batika badirection différente bazonga na direction moko oyo ya liloba po ete na bateyi nyonso ezala bongo po toza na esprit moko esprit ya kondima oyo euti na liloba oyo j'ai cru, c'est peut-être raison que je parle. Tondimi ndeti na moto koloba. Il faut que nous ayons cru. Soki to koloba, il faut toza bato tondimi. Ngai ndeko flan. Na ngolo nzambe. Na ndimi na motema mobimba. Que l'esprit produit. Kondima oyo. Molimo ekopesa. Que j'ai consacré à Dieu. Bon mo ina mobimba na pesi na nzambe. Po na ndimi eloko oyo. Tout mon cœur. Na ndimi na motema na mobimba. Que je parle. Tous les frères et que bandeko nyonso bandeko mibali bandeko basi na est na ouest na nord na sud na bakota nyonso na babato nyonso mabota nyonso et que bayoka ete cette courte réunion ke réunion mokuse oyo serve à ce que tous ekosala mosala ete bato nyonso babena penepene makomi bazonga na makomi bazonga na liloba nzambe bandima oyo nkolo apesi biso oyo nkolo abongisi mpo na biso biso banso nyonso ekozonga nyonso kozala rétabli ekozongela na église ndenge ezalaki na église primitive nyonso ekozongela église ya nkolo na bomoi l'appui. Église a dit appui pe colonne la vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse. Kolo Yahweh na biso apambola bino baso. Apambola na Suisse, na Autriche, na pays voisins, dans toute l'Europe, na Europe mobimba, dans le monde entier. na mokili mobimba. Soyez bénis. Bopambolama Saint nom de Jésus. na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen.